kati ya biso. Yango wana nalobaki awa likambo ya projet ya mobeko balingi babimisa kuna na Assemblée nationale etangemi projet de congolité. Congolité. Ata bango balubaka congolité te bapesaka kombo ya moto kuna biso toyebi te ezali projet de congolité pe congolité wana esila kobebisa ekolo ya Côte d'Ivoire ebwakisa Côte d'Ivoire na bitumba bino boyebi yango te likambo ya ivoirité pe bana biso awa débuter la biso comme des petits sorciers, des apprentis sorciers. Ils commencent à s'entraîner à la congolité. Tozali na ilikia te bazali batoyo babwanya pe bwanya bokoleka. Boboto na bokuse toboi mobeko mona ya congolité. Pas de division entre les Congolais. Il n'y a pas de Congolais de premier rang et de Congolais de deuxième rang. Biso pense aux alliés pas Congolais. Tous aux alliés Congolais, tous aux alliés Congolais. Pe tozali kozonge la likamboli na batata babino ba episkopo basila koloba likambo wana. Soko tokebite pe soko mobeko mona moleki bokabwani bokongala ponte ya biso mingi penza kuna dans le Grand Katanga qui est déjà au bord de l'ébullition. Satana yewana Satana alingi kokweyisa ekolo ya biso Kongo pe Satana akamati boko bandeko babiso alobi na bango bobimisa mobeko mona ya congolité bazali koyoka lolaka la Satana bazali koyeba te kasi lobi tango tokosutuka ekolo ya biso esili ekei. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Monsieur, dames, bonjour. Merci à Rosalana Bisso. Vous êtes partout en train de nous suivre. Vous êtes toujours là pendant que nous analysons l'actualité de notre pays. Tout ça pour réfléchir au niveau de Katanga, c'est-à-dire l'opposition qui est réunie. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Pogno, Bangonyo Sona Delis et Sanga, Bazaki Nangambo, Bazana Ngambo ya Katanga. D'ailleurs, des résolutions qui sont sorties là-bas. Basali Yango Pona Nini, Basali Yango, puisque vous vous souviendrez que l'Union Sacrée s'est mis d'accord et va créer l'Union Sacrée comme plateforme politique, mais également électorale. Poni Félix Tshisekedi comme candidat aux élections présidentielles il y a le 20 décembre 2023. Alors, il s'est fait que opposition par le bité bisoto sangana. Mais attention, opposition toi comme opposition ezali ya kokabwana. Et comme ezami sato. Opposition à liboso oyo Katumbi na batula basali ba kobenga pour les Congo. Denis Sanga, ancien rebelle. Martin Fayulu oyo boyebi Madidi, ancien député provincial mais également député national à l'heure actuelle, ancien candidat aux élections présidentielles, le président qui a échoué mais qui se déclare élu, Matata Pogno, ancien premier ministre, détourneur de Bukangalonzo, Katumbi, ancien gouverneur du Katanga pendant 12 ans, détourneur des minéraux, des concessions, etc. Basangani bloc Nabango, Balobi, pour réfléchir comment ils vont mettre les choses en face et Bakotal avec dans les années à venir, bon pas les années, le mois à venir, Balouka candidat commun et opposition. Pendant ce temps, Adolphe Mozitu yena fayu les akombe la terre. Mozitu n'a fayu le bandongwani. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Fayoulou, il a fallu à ça la remise et reprise na Mozitu. Aboyi,
ake kosala na professeur Kalele eloko nini boma Fayulu na Mozitu po Fayulu akendaki pa Kabila azwa pekunya otobengaka mbongo et puis Kabila komisa asalaka otobakobenga bloc patriotique Fayulu akei ayebisi Mozitu te Mozitu surpris le bloc patriotique mais toali ngai na mpangi nanga mpona ni aye kobetela ngai lisolo te ye akei Mozitu alobi te ndeko oyo ali kokosaka bato ke nazali président de nuit nalalaka butu mobimba nazalaka président de nuit namataka avion nazalaka de nuit aza kokosa bato abi te je dois me retirer on s'est retiré à bonne collaboration na ye mais il devait respecter charte na bango ezali koloba Fayulu abotoli babengaka yango lamuka ndenge abotola dynamique de l'opposition lopangu noko abotoli lopangu ya famille noko abotolaka kaka Fayulu na dynamique de l'opposition c'était une plateforme tournante bokoyi bango ndenge ezalaka ntango kala baeve bazali bazalaka wana bakovo ingila bazalaka wana oyo mosusu nkombo ya kokima ngai bazalaka wana ye abotola etikala ya ye libela ti lelo mpe ye azwi lamuka abotoli monjour topalebi te ya tour ekosimba te lamuka eyali ya ngai nakogere yango pendant 6 ans et par 6 mois pardon et puis esali kaka ndenge tosalaka wana Fayulu aboyi bandongwani baza koyokana te awa Fayulu alandi Katumbi monjour talobi ngai nakoki kokende kosangana na bato baza na projet de société projet na bango toyebi te soki eza nini mpona Congo qu'est-ce qu'il penserait pour le Congo aboyi de l'autre côté pe Kabila lokola ye ayebi Katumbi kala il sait que Katumbi alali moto ali na soif il est salivé du pouvoir Katumbi est salivé du pouvoir il est salivé de la balkanisation Katumbi est le fruit le produit même travaillé par les Occidentaux pour chercher à balkaniser ces pays sous une autre forme. Nous en parlerons. Sous une autre forme. Et comme opposition, il y a pour le Congo, il y a Batomo, sous Wana Kawana. Na Kabila ye moko pe asalika na ye seul. Motakoma porte-parole na ye, Maman Olive Lembe, yende porte-parole na ye. Et Koto Adolphe Mozitu atikali ye moko. Basalika na bango. Balobi, nous allons aller aux élections. Mais, messieurs, dames, qu'est-ce qui se passe? Katumbi tient à tout prix à être président de la République. Katumbi ensemble, et un parti politique oyo, et Salamate na pasi, te. Le coup là, ba IDPS, ba MLC, ba AFDC, ya ba ATI, ba parti ya ba Mboso, ya ba Tomosusu, te. Katumbi ensemble salama bongo te po ba parti lokola ba IDPS et mona pasi pour ba former parti Mobutu Abundisa ba sala boy ba FDC ba MLC ba bunda ba tiaka ba secrétaire exécutif etc. ba implanter te ensemble mona pasi ba parti politique vous mona te ensemble ali parti ali ndenge nini Katumbi lokola ye mo sala na ezali ya kobimisa kaka mbongo pour lui l'argent les millions ne veut rien dire lui jette de l'argent comme il veut pour ses intérêts. Wana zwaka mbongo atie mbongo ala kisio munduki, ala kisio mbongo. Ala kisio munduki, ala kisio mbongo. Qu'est-ce qui s'est fait? Il a acheté les partis politiques, puis a commis si yango na kata lui ensemble. Donc ensemble elle est vision T. Et elle un parti né au prix d'achat. C'est-à-dire on achète certains partis puis lui ensemble détruisons le Congo. Ensemble, détruisons le Congo. Ensemble, Toboma Congo. C'est ça le parti de Katumbi. Ensemble, détruisons le Congo. Balkanisons le Congo. Et il tient à tout prix à être président. Tant au moto, Nawel Tchani a proposé loi des pères et des mères, proposition Karayapamba, Katumbi a mis beaucoup de moyens. À telle enseigne que, Basali marche. Bache drapeau ya Katanga. Dengani de province ekoki kozala drapeau nango. Na yebi nga natikala komona drapeau ya Kasai te. Natikala komona drapeau ya Bandundu te. Natikala komona drapeau ya Congo central te. Toali kaka na drapeau bemoko ya Congo. Katumbi asali bato na drapeau ya Katanga, République du Katanga, pe basalela yango déjà hymne national. Messieurs dames. Basalela yango déjà hymne national. Est-ce qu'on a ça? Je ne mens pas.
Et bato wana basangani batelemeli loi ya Noël Tchani balobi soki bomeki kaka tokaboli kaka katanga. Et mwando alobi toko utiliser ciseaux soki kaka loi wana leki. Ciseaux veut dire quoi? Balkanisation. Quand je vous dis que Katumbi Ali, le produit de la balkanisation du Congo, on va aller utiliser mon cœur. Moi, je dois tenir ma propos na Iwana. Katumbi Alobité. Nenga Dominique Moulongo. Cette femme-là, avec une bouche qui sent très mauvaise, qui avait parlé des insanités contre les Congolais, les Kassaïens et les autres peuples, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Katumbi n'avait jamais condamné, aucun cadre du parti ensemble n'a jamais condamné. Le propos de Mwando, personne jusqu'à ce moment n'a condamné. Moi, tu as condamné à l'été, messieurs, dames. J'ai dit bien que personne n'a condamné ces propos. Oh, il y a ensemble à Katumbi. Détruisons le Congo, ensemble détruisons le Congo. Ni Katumbi, ni Franck Diongo, ni Nanyoyo, ceux qui bangoyo skamita, tout le monde a contredire, bango tout, bafandi kimia. Mais, ça y est déjà drapeau, il y a Katanga. Ça y est déjà hymne national, il y a Katanga. Bali ko teleme la loi Noël Tchani. Mais bali ko teleme la loi Noël Tchani to boité. Boye bisabiso, bo proposer nini. Wana pe balobi telo ko ba proposer. Mais telo eloko ba kei ko sala. Ba kei ko luka je ne sais pas ce qui dans benga député ce qui nini. Excusez-moi, un monsieur qui prétend être un responsable à l'équipe d'Assemblée nationale habité tout ça la mibeko pour bâtir la balle sur mboité. Aujourd'hui, au niveau, il y a au biso de la nature, qui kala jingi tatakane. N'a pas bien. Au moment où tu sois allé bololé, ou qui bololé la tienne à moutou. C'est-à-dire que vous sentez qu'il n'y a pas de réflexion. On veut créer une loi où on cherche à proposer des lois qui protègent la nation et les intérêts du Congo. Bino boye bobité to sala mibeko mwele malisusu te to sala mibeko ngule ya malisusu te to sala mibeko te bo sala pe mibeko bato ya kasu to musoni te bo sala mibeko bato ya kasu ngai te bo sala mibeko bato ya lisusu ndunda te tala niveau donc une sorte de distraction na eloko ya li normal o te loi babo makasu bamboate et ali ba nyama ya compagnie mais bokende na ba Chine bango bazwaka mbwa ba kalingi mobimba ba kati miki batie bandi kolia. Regardez le niveau de la réflexion. Vous comprenez que une sorte de distraction créée par les katumbistes, ceux qui sont avec Katumbi, qui reçoivent de l'argent de Katumbi. Nous parlons des affaires de Mwanga Chuchu. Il se pourrait que Mwanga Chuchu, Katumbi serait les cousins. J'ai dit bien, il se pourrait que Katumbi serait les cousins de M. Mwanga Chuchu. Serait les cousins. Parce que t'as la déclaration à l'Icobimanakata procès. C'est par là que vous comprendrez que ce pays était en train de partir. Katumbi voulait être président de ce pays. Comme il achetait ensemble pour détruire le Congo, il est allé acheter Fadenhouse. Fayulu Koutou. Il y a un acteur politique immature, prématuré, créé à Genève. À quelque chose, Fayulu, à Tineri Martin Fayulu Mbongo ya billet, et puis le logement pour Bafandi Ndaku Bafanda Kiwana. Et ça, espace ya Katumbi, c'est l'argent de Katumbi. À Tineri Sesanga Mbongo, à son billet, à Fandi na first class, à Tineri Deli Sesanga, à Tineri Matata Pogno, Baye Bakutani. Bota la photo yo. Bon, mon photo bazako la Kisabino. Bota la fan de Lina Bango pour vous montrer que qui avait organisé. Regardez bien la photo, je crois que bazako illustrer un mobile quand je parle. T'as la photo ana madame. Au moni Katumbi a fondé na kiti na yeye moko. Azako tala bato nyonso bali pembeni na ye. Donc ngambukuna loboko ya mobali na coin. Matata fondé bien, azima ko la plier, atiebo azako yoka Katumbi malam. Mongo ali koloba, l'argent parle, les millions ont été dépensés. Quand on a fallu la lati lamba ya pembe, le kola mbongo, afandi kuna très concentré. Denis Sesanga zalaka déjà katumbiste kala, yena Franck Dioba zalaka katumbiste kala, nyon swali kosala wana alima kelele ya pamba. C'est un katumbiste. Ils vont discuter tablé pour faire de Katumbi candidat commun
aux élections présidentielles. C'est ça les projets. Faire de lui candidat commun, mettre de moyens, battre une campagne, faire cela. Nous ne refusons pas toi na kati ya démocratie. To boy to na kati ya démocratie. Moto na moto ali na capacité ya komunda pe ko bakali candidat. Mais eloko ali ko sala biso passé, c'est le caractère du tribalisme. Il y a l'esprit sécessionniste. Esprit oya ko kabola Congo. La loi Noé Tchani n'a jamais dit que pour la cause de la présidente, il faut que la kaka boluba. Té. Et tu n'as jamais pour la cause de la présidente, il faut que la mutabandundu. Té. Et boy et l'autre côté, le bikaka, tata na yo congolais, maman na yo congolaise, un point, un train. Mais toutes ces personnes réunies, au Bali Komona, réunies, Bali ko préparer scandale pour la République démocratique du Congo. Bali ko linga ko bogisa po ba koisa ba boma Congo ensemble to boma Congo, ce qui s'est fait pour Katumbi ataka mbongo na kala sala ba lobbying et libanda etc. et tout. Messieurs dames, bola dans nos vidéos oyo ya nini ba to Katanga, certains Katangais ba zui drapeau, ba créer drapeau, ba sali na hymne national, ba tiena ba bougie, bali ko yemba. Et Katumbi qui prétend être président de la République, pourquoi n'a-t-il pas dit un mot? Pourquoi n'a-t-il pas demandé aux gens d'arrêter ce qu'ils font? Pourquoi n'a-t-il pas condamné Mwando afin de Kimia, mais aller préparer Koumoussoussou à ça la pona ko balkaniser. Na yebisi binoke Mwanga Chouchou et les cousins serrés, les cousins de monsieur Moïse Katumbi qui ont le bazali na objectif obé moko. Suivons cet élément. Iko mtoto wa Katanga, insécurité inapita. Mu periode ya zamani hatukonake insécurité. Munetulaka masomo ya vyabule, batoto beko nalipa masomo. Mambo yote inapanda. Bakatange betu beko nakufa muko ne baona. Me mushimamie njia ya muntu moya. Ula tapima kufyotola mukinwa. Pima uyambe operasyon risha kwanza. Tutabomona kwanzia kukichwa paka na kanchawa kachini. Attention, pas keba niko mtoto wa Katanga. Wewe chani wewe. Kama tafuta bantu muka ikatanga tu ikashike. Wewe ndio ile loi yako ile. Problème ya loi chani. Shebote ba Kongole tunayongo mwetu mu Kongo. Tukuna makabila mingi le boko wa matriaka. Kama tukende par exemple huko kwenye kubalamba tunaiwana batoto bote ni ba mwanamke. Loi chani wewe atupendele mambo kusikia. Wewe ukipenda kusema lo debere de mer. Déjà tunakatanga shie. Tunakatanga mara moja. Ami wana wane na ami wa muluba. Mwana wa baluba. Mwana kumuluba kasongwa nyembo. Rekabo. Na wane na nenki ayo achani. Ate pon botu susuka mulumba. Kongo yose itutu. Ayo achani wa longa kika. Ayo tu susuka. Ukula wabanzi, ma transport. Wana kumama somo. Ayo achani wa longo na kika. Mwana namba mukaleta ya bituku. Inotro ya kimba kuleta wa wimuntuka. Koko kula ko shiketo sakulo kwa kikareo. Bate batukundira be watu kukucho wewe mwinda. La loi Tchani, la Congolité, nous refusons ça dans notre pays. Nous voulons la paix. Kama munasema loi Tchani, muko besoin ipite umu mukongo de père et de mère. Mutula musema madundala. Juni 50-50. Amwezi kutuchezea muile faso tunakatala. Na vile alikufa mamadundala alikufia ni Kongo. Pourquoi bila vyote mwibiseme munasimamia pa loi Tchani? Atwenye kwa kaika na Tiani ndio nani? Hatuna naye besoin. Ile loi Tchani. Abe bilato vyake yake mchina kitanda. Hatuna besoin ushiele loi yake ya bubumbafu. Ile ni lufu ya bantu alipasha leta deja Katanga huko. Distraction tu bule kona fanya ule Tchani ache ile mambo yake. Ile ya bapenda banani na banani kule
ache tujuni ba mingi toto banazele bambo sekeni kopi mujima ne mukini mujima pata kimbio atukuri abia batushia wa Mungu tuna president tuna president sisi mnasema ile kama ni kuacha ni yenu sisi huku Katanga tunakatala Allo la team babe inze atoza chez Agnès Business balobi atotekaka biloko ya qualité ni faraya toujours chez nous Anya Business nde makambo babi awa toza na cotille toza na makayabu toza na viande toza na makoso toza na poisson toza na huile toza na semoule toza na loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se Agnès Business en tout cas la prix na biso eza vraiment abordable tozana na biloko ya bien presque baarticle nyonso ozoluka okuma ya froid makoso mbisi sternum donc en tout cas toteka na prix ya malamu venez nombreux awa tosaka réduction toko sombi ba carton ebele toselo réduction ya prix toza tout justement na avenue Lumumba numéro 6168 derrière ya aéroport ya Ndolo makati ya lopango na bachinois bateka bavitre babenga ngo wai so outil triangle ozokende vers côté babwaka ba bloco na Ndolo toza wana venez nombreux toza juste na limité awa donc awa nde balobi makambu tu ok en tout cas soko vous allez vraiment décider vous allez bien servi bo patapata te awa nde chez Anya Business toujours tokos. Vous avez vu nde bato baza kotambola bakoloba na Swahili toko kabola tolingi boye toko kabola na drapeau tala drapeau basali déjà okomona pe kaka na kati ya drapeau wana eyali na baelembo ba juif ozomona kaka modèle ya ba juif ya ba zambien ozomona kaka conception même ya drapeau na hymne eza kobeta lokola hymne ya Libye lokola hymne ya Maroc lokola vous sentez vraiment que ça a été préparé mais eloko eza kosekisa ngai bato nyonso bazalaka na Katumbi bayebi Katumbi te tous ceux qui sont entourés de Katumbi bayebi Katumbi te bayebi vi na ye malamu te bayebi malamu te lui France Kuzukisa ayambi Francis Kalombo na chaîne na ye a posé ye question a tuni ye question kaka moko bokutana Katumbi wapi o tokutana na ye na Sun City atanga wapi na yebite asilisa na école nini na yebite o aza doctorat na université nini na yebite yo salina mutu ta mobimbo sala na ye ti ndenge okomi ozakaka na ensemble oyebite regardez comment ils font les choses alors que Muyambo avant Muyambo akota na ensemble bayokana Katumbi moko polonais moko soki zambia soki juif puisque Muyambo c'est pas moi ngam na lobité c'est pas moi Muyambo selon Noël Tchani il serait polonais est-ce que makambo naza koloba naza kokosa bolanda lema oyo Noël Tchani naza koloba que la tête de Muyambo ressemble à un polonais la tête ngaite alobi la tête ressemble à un polonais landa yango analyste bato basisi ba classe T basisi raté très bien vrai ou faux ozalaki parmi bato balaki na première loge ya Kabila tango koti na pouvoir vrai ou faux yebaka ye vrai tango yebaka ye wana okuta na ye okutaka ye na niveau d'étude nini c'est ça ma question nakutaka ye alaka déjà commandant na armée te commandant na armée za grade natunaka ye niveau d'étude hein natunaka ye donc yebaka na ote na évité non c'est bon te sili kaka ah c'est aussi si c'est bon tango okuti Moïse Katumbi okutana na Moïse Katumbi na nini nga nakutana na Moïse Katumbi tanto na Sun City je crois qu'il vers les années 2003 Moïse Katumbi a na niveau d'études ni oh Moïse lève Sun City azaki déjà diplômé d'état oui ayo ba non na auto mambo ba faire te yo comme mangate ngam na me mayo ndipo na présentateur azaka na diplôme d'état ayo ba université na nini na tuna yete otuna yete au soutwara boye asisi université te na sutuka te asisa na nini tuninga abandaki abi asilisa na nini Moïse ayo aussi ça kutu tango tozo
a continué qu'il y a aussi dit ça master il y a pas longtemps. Master était avant comme un master oui bio za doctorante avant comme un master. Bon master à l'université. C'est là na noté. C'est là na lobati. Avant comme un master, il y a un cursus qu'il faut suivre. Bon autre. Quelque chose qu'on a autour na yo ezali que à quel moment il y a une université pour avoir aussi sa master ça. Ayi kozonga année abandaki na yebi anangote. C'est normal. Donc on a abandonné l'université au Yébarate. Aïe aussi ça n'est. Mais Moïse a aussi sa master il n'y a pas longtemps à aussi sa master. Mais je sais pas l'année en tête. Très bien. Merci. Vrai ou faux, on dit que le gouvernement a fait Tshisekedi actuel. La poste union se revenir na IDP ses attribués na baluba. La majorité de la poste union se revenir na IDP. Ah, non ouais tenu mutalobi sa tête ressemble pour le ngaite. Muyambo yaza ko côté là. Katumbi lelo na Francis Kalombo baza koloba lelo Francis ayebi Katumbi te classe atanga asala ni expert en criminologie criminologue criminalité crimisoki nini ah na université nini a cité ils ne connaissent pas de lui mais ils sont attirés par quoi na gazoir gaz yambongo. C'est l'argent qui font d'eux ce qu'ils sont. Ils suivent que l'argent. Mouyambo yemoko aloba que Katumbi serait un Zambien. Son père juif, sa mère zambienne, et il épousa une Burundaise. Suivez Mouyambo. Quand moi je l'ai connu, on voyageait ensemble, puisqu'il avait la nationalité zambienne. Non, ne pas ça confondre été. Janeb Sao, la personne ndakisa mususu. Olanda ki makambo kinsevere. Où il n'avait rien, il n'avait que du vent avec lui. Azaki na mupete. Asombi créance, n'habite à soki asomba ki créance. Puisque il avait la nationalité zambienne. On veut tsanga lisusu na na prévité. Basalelier makasi à saisir biloko na biso batindi ba délégation bake ba négocier ba foutu mbongo etikali $188,000 ayawa ake à côté na Jekamine là j'étais là je l'ai accompagné ce jour-là vous êtes complice ndenge ça accompagner moto ake oyiba mbongo na ba kia ko iba moi je n'ose comprendre ba memi ka ngulu baba memi nga ngulu ndenge yo yawa asololi na okomi complice nanga kato ko sali mais alors ma kamboni na mabeto zo solo la te zo to ko oyiba te na accompagner et puis na tikali libanda vous êtes complice vous êtes juriste non na za complice ndenge nini yo to ko oyiba yo tikali sinzi na libanda yo tikali sinzi libanda kana ke ko oyiba sana ebisa yo pana ebake tokenda ko oyiba soko ebisa kinga bio tokekuna pato beta cop to oyiba non ngala ebakita zela na ebisa yo na kobima oyiba ida ngala kanisi yo zolingo o siko moto ya boye na ba nationalité ebele yango na bisi bino ke Katumbi serait le cousin de Mwanga Chuchu. Puisque Mwanga Chuchu a plusieurs passeports, bah fongoli coffre. Bon moni 11 passeports. Katumbi en a ça aidé. Yoka comme ça aidé. Zambien, italien, grec, juif, polonais, camerounais, libyen, marocain, pakistanais, brésilien, américain, belge, français. Mais finalement, Mwanga Chuchu n'a pas passeport rebelle, Katumbi n'a pas passeport rebelle. Bangoyo se va à bit moko, puisque Mwanga Chuchu aussi travaillé pour son domaine. Et puis le roi Roseksana, Mwanga Chuchu a dit non, je suis congolais de père et de mère. Congolais de nini? De père et de mère. Naboye. En air à lobby, il aurait des maisons au Rwanda, construit des projets d'investissement au Rwanda. Yoko biso que non, des pères et des mères. Yebisanga o nini Katumbi asali na Congo. Bokotangela Mazembe. Donc, il a étudié bien les Congolais. Habité ba Congolais, faiblesse de bango yali musique.
tous la bango ba musicien ba yembel ba bina faiblesse na bango et ali nini et ali bale na zo bango na bale nga koto na yiba c'est ce qu'il a fait. Les gens vont nous dire c'est le stade de Mazembe, c'est Mazembe. C'est ça un programme d'un gouverneur, ancien gouverneur, 12 ans. C'est ce qu'il a présenté aux Congolais, dont nous devrons l'applaudir. Nous devrons les féliciter. Dire, c'est vraiment bien. Naeloko Abouye. Naeloko Yabouye, messieurs, dames. De nationalité douteuse, influençant les autres, mettons l'argent à Tchembongo, à Sombi, Katubalina capacité même Yaroso Mabomo Yamoto, à Sombi Yamopo, Bato Bomoni Wana Bafandi Wana, des prématurés politiques, que vous avez eu. Tale Longia Matata, prématurés politiques, Monga Bukangalo allié, Matata Pono Yakout Makabaki président est allié. Il veut simplement se protéger, dans le dossier Bukangalo Zana Simanaye. Il doit se protéger. Bali n'a pas que le Kozokout Moukoui Gabato, innocent. Popularité na yekaka réparateur des femmes. Donc et le commissaire Moukoui Kaka Kotonga Basi, Ndalo Baka, Atonga Kabasi, Azui Singa Badi Kotonga. Je suis en train de coudre les mamans. Et puis, elles sont fières, hein? Elles sont fières. Elles sont Kotonga. Je coule les mamans quand elles sont blessées, elles sont des tuniques que je suis en train de coudre. Alors qu'elles ne pouvaient même pas tenir de tels propos. Baza Kolukaye, Bazoye Bati na Ilisanga Naï. Ambongo Fridolin. Naïbite Tata Oyo. Azalaka Moussali Yanzambe, Moutafingi même ba député, il a insulté les députés. Nazo ebate, bolongola yena no sultani. Bola tisaye bilamba ya ba toyo balata ba veste na ba cravate, boko tisaye asa la politique. Il n'a pas condamné, Ambongo Ouati, il n'a pas condamné les propos de Mwando, les discours des autres au Katanga. Il devrait dire oui, nous voulons l'unité nationale, nous voulons que tout se fasse de la bonne manière, mais nous condamnons les propos de diviser les Congolais, mais également de M. Mwando. C'est ça l'église au milieu du village, alors que lui, Ambongo, n'est pas au milieu du village. L'église au coin de Kachoboué. Il y a réclamé. Vous l'avez dit, sous-vêtement, vous avez dit, vous l'avez dit, c'est pas ça été. Vous pouvez dire que il y a réclamé. Il ne fait que réclamer. Rien de proposition concrète. Rien. Pour te sauver Mboka, tout ça la nine a proposé à rater. L'église au coin des politiques. L'église n'a pas chez la politique. Ba pesi mwandambu, bolaka kinga etikali ya atetikali $1. Ah ouais bisao. Vous n'oubliez pas, il me reste $1 là. Vous pouvez m'envoyer sur M-Pesa ou sur RTL Man. Monsieur, dame. Voilà le camp qui est préparé. Pourquoi le choix? Il y a un loco là-bas à Katanga, puisque le fournisseur, c'est Moïse Katumbi. Bon, dans la vidéo, mon dengue, à Bengisi Bango, dengue va tenir, va discours na Bango lelo. Bato bazalaki na salle Katumbi afuti mbongo ya bato apesi bato kolia et puis na suka na bango moto na moto c'est là ba information toza kozwa sur le terrain moto na moto ayaki puisque Fayulu ayaki pena bato na ye moto na moto aye délégation na délégation moto na moto azima $5,000 bato lokola ba Fayulu bango bazo au delà bayaki wana ebele et puis na sima ba tenir discours pona koloba ote tolingi ba modifier constitution te tolingi Seni, to sangana to solo la pour la makambo ya Seni, yo ka ba discussion. To solo la pour la makambo ya Seni dialogue. Alors que Mokonzambo kaboyi ba dialogue wana. Suivons leur discours et suivons également les réunions tenues ensemble pour détruire le Congo. Suivez cela. Des élections. Conscient de nos droits et devoirs sacrés, fixés à l'article 63 de la Constitution pour la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression actuelle, nous ne ménagerons aucun effort pour que la République démocratique du Congo reste unie et indivisible. Ainsi, nous exigeons 1.
la désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. 2. La révision de la loi électorale. 3. La recomposition de la Cour constitutionnelle. 4. La fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents. 5. La fin des arrestations arbitraires. Hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. La fin des tueries dans le Grand Kivu, en Ituri, dans le Grand Katanga, dans le Grand Bandundu et à l'est de Kinshasa. C'est la... Vous avez compris? Boulandi Yango? Tangu Kadiombo bandaka koloba. Kadiombo a parlé. Paix à son âme, à cet homme qui est parti. Quand Kadiombo révélait, révélait Katumbi. Les gens pensaient que c'était des mensonges. Kadiombo révéla sur la vie de Katumbi, sur ce que Katumbi faisait et les ambitions de M. Kachobwe. Vous connaissez Atiki? Terre. Katumbi ali lokola esprit démoniaque. Ou bengani yango et qui est fandi mopanzi. Soko za distrait. Soko yaki mbala yaki tuka liboso yemoko. Aroya fois 10 lobby. Et il se prépare. Il veut tout faire. Quand je me rappelle la discours de Kadiombo, je mal au cœur. Je comprends que ce monsieur est parti juste pour avoir défendu son pays. Pour avoir refusé les intérêts mesquins, machiavéliques, égoïstes, sanguinaires de certaines personnes qui veulent détruire ce pays. 082 70 38 226. Je vous laisse suivre les discours, les réflexions de M. Kadiombo qui est parti sur M. Moïse Katumbi. Et nous nous retrouverons prochainement. La matière contrainte, c'est laquelle? Bokotisiye siko na zamba. Parce que place oyo, Moïse a s'invité yé moko na débat. Bino bokotisiye na débat, yé moko pe amikotisiye na débat, o etala ki yete. Proposition ya Noël Tchani, ezate ya koloba, qui est congolais, qui ne l'est pas. Ezawanate, c'est faux. Ndeba kamobala kisi Moïse a kotisiko na danse. Proposition ya Tchani, à reprendre ndenge Congo ezalaka kala, pokoma mokonzi ya mboka ya présidence de la République, il fallait qu'on ait des pères et des mères zaïrois. Il fallait qu'on ait des pères et des mères congolais. Tchani moi d'invite à zongisika eloko ezalaka. Quant à Katumbi, Tchani aboyeli ete kozala congolais. Batutu baza kokamwa amonaki ndenge nini ke batouché ye. Nulle part Tchani alobi Katumbi tu n'es pas congolais. Nulle part. Yomoko au bandi ba problème. Certains de vos fanatiques ont écrit, j'ai ça. Bah, comme il a Facebook que parmi tous les gens qui ont pris l'argent de l'État, yoka phrase. Au moins Moïse Katumbi nous a donné un bijou. Bazola qui sa stade manqué. Monsieur qui écrivait ça, n'enfoncez pas Moïse parce que nous connaissons beaucoup que tant bozo bimisa, tozo pangusa. Je vais vous dire ce que signifie faire beaucoup. Où est le bijou? Batu bazo croire ti lelo na ba province oyo bayebi katanga te bakanisaka Moïse atonga stade. Moïse atikala jamais kotonga stade ata mokolo moko te. Moïse abongisa stade ya ba catholique kombo nango stade Mwanke. Oyo bino bozo bega stade Mazembe biso tobeta bale kuna tokumba vélo parce que c'est stade vélodrome.
mais bachaka pe babwa Mazembe jouer là-bas na landa match ya Mazembe na Vita Club oyo Vita abeta ki Mazembe 5-0 na Kinshasa akomi na Lumbashi Mazembe beti Vita 6-0. Moïse Katumbi atonga stade à ta mokote